ko s'effondrer bien aimé bibelobi Pierre akomi ko dinda po talaki mi pepe Pierre atalaki ba fronde ezoko beta Pierre atalaki Pierre abangi akomi odinda Nzambi alola tikaki Pierre adinda tatiaki loboko ayeba ko secourir ye na ba problème yango nani na yebisa mutu moko il y aura un temps na oyo ezoyela biso loba mokonzi alongolo na bomoi loba nzambe andima ke osuki wana loba nzambe ye moko atika yo na situation wana mais eloko moko na yebi mutu aza na maloba nzambe o nzambe assuré réellement ke oza yanga assuré réellement ke naza na yo assuré réellement ke ozotambola nanga nzambe atika biso to s'effondre te atika biso to se noyer te akotika biso bien aimé dans le Seigneur to se noyer te akotika biso te akoya na secours mais à des fois biso to lingaka nzambe aya na secours ka tango biso tozolinga ya tango biso tozotala ke ifalaki aya Seigneur tu m'as abandonné nzambe ko abandonné te tala na miniti mukie nzambe ayebisi bango bozwa barke bokende na ngambu wana nzambe atikali Yesu masi atikali musika na bango tala mupepe yaki tellement baza na nzambe na kati bazalaki na Yesu masi na kati ya barke te bazalaki na ye na kati ya bateau wana te bateau ekomoninga na mupepe makasi ekomi ya mbonge ekoteli bango mai ekoteli bango bazwi père tala na miniti moke soki nzambe alobaki aya te bamona ye ndenge abandeki kotambola na mai te azoya bene be balinga basuka wapi yango moni eloko wana to histoire oyo ezotalisa biso ke nzambe na biso atikaka biso te nzambe na biso akotika biso te nalingi nalamusa mutu moko eloko ni ozolela yaya ozolela mwana kufi yaya nzambe mutu apesaka bana aza capable ya korécupérer ya kopesa ya korécupérer ya kopesa ozolela libala po ekufi nzambe aza capable ya koressusciter mobali oyo aleki mobali wana aza capable ya koressusciter mwasi oyo aleki mwasi wana esengeli yoka kozala attentivement zala kaka attentivement éveillé regardez les choses comme il faut zala n'écoute à Saint-Esprit pour comprendre que ça c'est la bénédiction de Dieu ça ce n'est pas ça c'est la photocopie pour nzamba tika abatu te nayebi te loko nini ezolelisa yo ya mukanda nayebi te loko nini mupepe nini ekoteli yo na barke situation nini yozo traverser o yozo mona ke nzambe atiki yo tala ye wana likolo ya mai azotambola likolo ya mai azoya vers toi attendre yo le mai rassure-toi que c'est moi parole wana bien aimé lala nango eza ya yo tala ye liboso na yo aza likolo ya mai azotambola azoya vers yo ba problème oyo okutani nango bien aimé mbele bakufi nango ba problème oyo okutani nango bien aimé tozomona bandeko bazokende kobota boti pe normal masali hémorragie akufi mwana tikali ndeko akebota asali hémorragie akufi mwana tikali mwana akufi mama tikali mais yo utobota obimi hôpital ate pona kobota ono kosenga nzambe merci te ebele bien aimé ba voyager basali ba accident na banzela ba camion yaya ata pona voyage wana okendaki okomi okozala reconnaissante ke nzambe asaleli yo atiki yo te nzambe na biso atikaka biso te bien aimé tala exemple ya bayekoli na barke bango moko sans Jésus atikali na mokili bango bakoti na mai bakutani na mbonge tala ndenge kondima na bango edindaki parce que Yesu azalaki te elongo na bango na kati ya barke yaya akotiko te po soki atiki yo eza po to se noyer eza po dinda na ba problème wana eza po kufa eza po bunga tango ozomona ozokutana na ba problème ozotombola mutu ozokutana na ba problème ozotombola mutu bakangi porte na gauche porte muso efungwami na droite yaya c'est que la vie continue
L'épargner circule encore. Un jour, l'épargner et koya liboso a porte na yo okosepela. Okotuna makambo nyonso ya malamu ezalaki wapi. Nalingi na fortifier mutu moko. Ba front ezongiso simate. Ba tempête ezongiso simate. Ba mbonge ezongiso simate. Ba miramila yo telemeli ezongiso simate. Ba circonstance ezongiso simate yaya. L'Éternel est avec moi. C'est vraiment lui qui t'avait appelé. C'est vraiment lui qui t'avait délivré. C'est vraiment lui qui est avec toi. C'est vraiment lui qui t'appelle. C'est vraiment lui qui te parle. Mouta koti so doutite. Circonstance et koti so doutite. Et koti so doutite nzamba koti kote yaya. Il nous aime tellement. Andimi kotika lola akita na sepo kufela yo akufelanga. Démarche wana salaki ya pamba. Pendant que tozana sena moi bene meto tchezolo likolote akobundela kabiso soto kozana sia makolo na ye tina dernier souffle ya bomo na biso. Bambonge wana eza ko ya po e fatigué yo. Je suis venir bien aimé take une évangéliste. Pour te remonter, pour te réveiller, toi qui dors, réveille-toi. Longola tâtonnement, l'homme de paix de foi. Longola tâtonnement, bien-aimé na bomo na yo. Longola oyozo yo kawana, c'est réellement lui. Bandoto azola kisayo, c'est réellement lui. Ba message azo tindela yo pa ba messager tongo midi pourquoi c'est réellement lui. Vois ozo yo kezo benga yo eza ko assurer yo que je suis avec toi, c'est réellement notre Seigneur, ton Seigneur, c'est lui qui t'appelle, c'est lui qui te parle. C'est lui qui t'envoie de messages matin, midi, soir, c'est lui. C'est lui qui te fortifie. C'est lui aussi qui m'a envoyé. Que je te dis ce que je te dis là. Moutounyo soto rolandango kozwa. Ngolu ya kota la vidéo tina suka. Yeba keli loba oye yeli yo. Eza réponse. Ya ba prière. To ya mituna. Ozo tuna nzambe. Nzambe akobimelo boite. Akobimelo ka à travers liloba na ye. Akobimelo ka à travers basali na ye. Tokomi na temps du soir, mitema bato elembi. Diable a vraiment travaillé, azo continuer ko travailler pour na ko bimisa bato na rai, pour na ko kitisa bato na ba bisi ya nzambe, pour na ko kitisa bato na ba train, pour na ko etelemisa bato sika moko, pour na ko bimisa bato na lingomba na nzambe, pour na ko bimisa bato na nzela na nzambe. Yaya oza moponami. Telema landa nzela nzambe. Circonstance bien-aimée. Et telemisa yote. Vérité bien-aimée, sa réalité te. Ozo vivre sa réalité. Ezo ya po e combler. Et compléter témoignage. Ya bon mo inayo. Soki ba circonstance wane yete. Oko témoigner nzambe lobi nini tango ko telema. Soki ba front wana, ba tempête wana bien aimé yete, lobby, oko témoigner nini, oko te ya nini, veki nini oyo passé na nzambe. C'est pour cela, ba mbonge wana ezako ya, ezako beta na bato oyo zali, o eza bomoi na yo, o eza vie na yo, spirituel ou physique, bien aimé, pour na koyeba, kokisa témoignage na yo. Donc, ozo mona loba, eza kaka pona kokisa témoignage nanga, eza pona tamukie, regardez là-bas yaya. Tala likolo amai Yesu Masiya yo wana zoya. Azoya na raconte na yo bien-aimé. Kopanga te kolenga te kotala mupepete, kotala mbongete. Tala donc focus-toi devant Dieu, focus-toi misuno liboso, tala Yesu ndenga zakoya envers yo. Nde yo komona kimia na kati ya motema. Ni pamboli na yo ekozala témoignage pona mokili mobimba. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime par l'amour de Dieu. Bisous. Merci.